soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodoter? Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Beauté internaute, il y a www.congolovolenews.net, il y a Congo Direct Info. Et c'est notre babino et Bélé, Kolanda émission na biso masolo ya politique. On a lelo Gudil et Nixon, tozana Essengo ya Koyamba, président Amissi Arthur, naye Tokobeta masolo, il y a Etienne Tshisekedi arrivé naye na Kinshasa. Je rappelle que président Amissi Azali président, il y a parti politique Mouvement des volontaires pour le développement, MVD en sigle. Mbote président et Sengo Koyambayo na plateau na biso. Mbote na sepeli pe makasi. Nixon la biso maloba pour na kubanda masolo na biso. Apesa biso boni santé à MVD. Tambo molai tokutani te lo tokutani occasion pour ebisa ba kolanda libanda ya mboka pe na kati ya mboka. Mouvement des volontaires pour le développement et zotambola boni. Justement, na Essengo makasi eloko ya liboso na kuti parti na biso MVD ezotambola kitoko, Trésor Lukusa comme secrétaire général, vraiment na kuti amemi parti kitoko makasi na bapoint nyonso ya du jour nyonso bazolandela yango, multiples réunions bazotambola bien. La super rapport moko ya malamu c'est pour moni MVD qui mbango mbango ba point de presse ba activité mingi eza na kati à cause ya dynamisme ya Trésor Lukusa secrétaire général. Nous saluons en passant Trésor Lukusa pour la musala ya kitoko abattre en absence na yo Arthur Amissi qui bundi là Nixon fongola masolo motune ya yambwe pa na yo mon mboka Amissi. Le 27, c'est l'événement mondial. Et le 31, vous avez un meeting mondial. Où les animaux sont à 4. Les gens qui sont papa Nick Bazali, papa Bazali, j'ai échangé. Si on est au banane, pour le 27, on a retrouvé le 31, le message pour le peuple congolais. Bon, message et le Liboso, na sipela ki makasi, tango na ye, ba ninga ya dynamique, puisque parti za na kati ya dynamique, ba yambaki ngai, tout ça les premières réunions, na ju makanisi nyonso, puisque biloko nyonso oyo dynamique azosala, na absence même ya président national, il faut tondima yango. Tondimi, bakendeke na janvier kuna basololi kitoko avec le président Etienne Tshisekedi, bazui ba résolution moko kitoko oyo encourager biso. Alors, koyana bango bakomi awa ngape na kiti na ye toye kokutana na bango, non c'était très bien. Préparatif otolobaka pona Etienne Tshisekedi zande somo mama. Puisque tout na kati dynamique c'était avant-hier pour sali réunion pour na koyeba ndeni tokoyamba mokonzi wana oyo azoya ya opposition politique. Alors nde yango wana tozolengela koyana ye makasi accident moko esalama te ekoma na boboto tozala bato ya famille c'est-à-dire bato ya majorité bazala wana batala ndenge nini biso moko tozokende koyamba président Etienne Tshisekedi ya IDPS. Président Amissi na zimwa motuna omoni na mabongisi ya milulu aboye esengela kakokende liboso comme une autorité urbaine pour na cause autorisation ya meeting. Est-ce que aussi beaucoup tana ki na autorité otoboy jour wana to mona mapanga maman non to kutana na mutu te eza nde loi eza wana tokosala nde lettre basi basale yango tosi to informer bango sikoso nde baza na façon na bango bazalaka non bokosali na place telle bokosala place telle soki babengi biso tokokende lisusu te to informer eza guerre te tozolinga kobongisa makambo mpo démocratie ekende soki lisusu baye na basoda na bango na polisi na bango omoni ke sikoyo wana ekomi sikoyo nde mobulu wana sikoyo tokozwa sikoyo badécision moko ya makasi nde yango ifo to éviter
chaque jour biso tolobaka biso bato opposition tozosalisa président de la république wana Kabila puisque makambo nyonso biso tozointervenir eza mpona malamu mpona bolamu na ye eza mpona bolamu ya bato wana te bato wana il se comporte très mal bakobima bairresponsable moko bazobima bairresponsable moko okroire te des professeurs de l'université bakomi lokola bana mike banini moi je ne comprends pas bato wana alors c'est pour cela biso tosi toinforme mokanda eza wana na mais ça problème kuna madame eza te eza question ya meeting tomonaka ata PPRD bakokula moka lelo bakomi lelo lobi bake na nzela basali marche na bango kutu peut-être basalaka ata mokanda te mais bakoti biso baza na pouvoir. Alors c'est ça le problème. Le président a mis si koya ya mbutambuto Etienne Tshisekedi bandité que et cause la paix porte et que fungola était beaucoup ta masolo beaucoup ta dialogue malgré ça selon accord 22 77 il y a sécurité à Nations Unies. Est-ce que tu as vu que divergence est dans la kati il y a dynamique non au moins ata boboyi kolobango to ebite misusu balingi boza na kati te mbutumbutu wana tolobi ko bomba eza mabe mbutumbutu na kati ya dynamique pamba te kozala soni tango meeting yango ekosalema bamoni absence ya UNC bamoni absence ya MLC bamoni Jean-Lucien Boussa pe ake mopandi pamba te bino so boza na kati ya dynamique bosana Gabriel Mokia écoute tu sais apesa qui position bon ceux qui siko ba apesa position apesa qui position il y a pas bien candidat de la République il y a pas aux candidat donc mambo c'est tel sous mingi yango papa nga na lingina yeba tango boko kende ceux qui président Etienne alobi bo kende dialogue na Genval boyo kani malamu dialogue tango ya koya boko kota to boko kota te biso déjà topesi position na point de presse la biso bato MVD tondimi dialogue mais topesi ba préalable topesi babengaka ba condition ya koloba ke biso batokota dialogue na cahier de charge na biso c'est dialogue wana tozokende yango nini tosi tozwi expérience yango tozwi yango tokotaki na concertation tomonaki baenjeu ndenge ezalaki balobi 225 ya opposition 225 ya majorité toye komona bato majorité aye kobimisa ba PDG bato ya bamandataire ya baentreprise publique aye kobimisa babourgmestre aye kobimisa bagouverneur aye kosangisa lisusu na badepute na ye basénateur donc ezalaki cacophonie na kati ya concertation puisque bango idée na bango ezalaka soki toyokani kuna na kati tolobi bo il faut passer par la vote puis tango bokoleka na vote bobanziki sont pour batomboli maboko bakomi ebele ndengo omoni biso bato MVD tolobi tokokota na dialogue wana tozokota pisi tozo épargné na panel aza na biso lokola panel déjà akoti tomoni déjà communauté internationale malgré Kabila nde akoconvoqué wana puisque nous notre souci c'était des témoins tango tokokota tokoidentifier nde yango tolobaka se Tshisekedi biso bato MVD Tshisekedi na Kabila ndenge bakonégocier situation na bango ya dialogue wana bon lokola biso lelo omoni preuve bato nyonso balandaki Etienne Tshisekedi tous les opposants c'est Tshisekedi nde azoya amema sikoyo akumba biso na kati ya dialogue yango wana opposant musu pe baboyaki na bango nyonso tende balandaki ye ebino bozobaka boza uni madame omoni bato bakendeki na poto na Belgique boyo batikalaki basilikaki ntango baye tozalaki ensemble toyokani mais ezalaki makambo ya ndako ya famille discussion ezangaka te non ezalaki problème ya mbongo te kuna mbongo non ata moyi soki ya finance chez eza bien aza opposant ata amisi nga mpe natindaki moke kuna si eza moke ozomona soki moto atindi yo otindi vous êtes des opposants non soki bokoluka ce sont des distractions bato mosusu balingaka kaka ye asala mais mokolo wana soki oza na makoki te moto mosusu asala mabe eza wana alo nde yango wana biso tolobi ke Tshisekedi awa azoya na makambo na ye soki makambo ya dialogue ezali ekosalama biso toza protégé na panel baza wana tokoyeba ndenge ndini tokoki kosala ça c'est premier deuxième point tokozala bango autant biso mpe autant eza makambo ya bagouverneur te babourgmestre te banani te ndenge bayaka bachef coutumier bango nyonso wana baza bato ya Kabila sikoyo bokoki kosala nini chef na bino eza Minaku
chef na bino za mina usomoni chef coutumier moko akeye kuna ba chef coutumier ba chef za maloba mona caméra mais bayaka non ba chef coutumier bavanda kuna pe bazalaka ta na pouvoir te ya chef coutumier biso nde tozolinga tozwa pouvoir topesa bango pouvoir kuna chef coutumier oyo na régime oyo un commandant ya police azokanga chef coutumier oyebi yango ezosalama mingi alors nde yango wana biso toboyi bango te biso tolobi na basociété civile biso pour le moment toyebi te société civile nani ou bien nani bango nyonso batika Kabila na minako basala liste na bango Tshisekedi pe na balie na ye ndenge toza wana na nani na biso wana na nani na force na biso wana totikali biso aponi pe bato na ye soki balobi 500 bimi koto 500 bimi koto pas question oyo kingandi non tuko admettre yango te nde yango yoko pesa mobulu na solo mwana mboka puis tu inviter pe na ba corruption oyo komona bato mosusu bakoti kuna babandi ba corruption alors non perdiem kozala te pe non pe ekote tozo souffrir makasi mpona mboko kaka mokolo wana alors okomona non eza virage mo boye mabe so bomemi yango mpe na mbutu bomona mpe moto yango mpe atikali mpe bolo mpe dans lutte na bino mutu nini akotikala mutu akotikala te bino nde fo bozala uni papa bozala uni po peuple azotalela bino parmi bino nani alobi ke toza uni te kasi kaka bango mo bayamba biso tia boyi na ye koya na ngambu na bino par exemple MRC soki aboyi kokota dialogue puisque alobi soki akoti kuna koloba mabe fo mie nasala réserve na ngai mabe ezawa ya solo mwana mboka MRC okoki koloba non nakokota te puisque ngai mpe nazala bamakanisi na ngai puisque président national na ngai aza kuna c'est Kabila alors eza question ya baambition te eza wana ambition eza te eza question ya rankine atikala alobi soki nakoti kuna nde nakoloba mabe vaut mieux na se réserver nde omoni ba se réserver merci président pour la vérité kozala na souci na bango te tokaki nde yango wana opesi donc to comprendre que na kati bamosusu babendani non bamosusu baboyi kokota mpo na kanda kasi babendani na bango non bakozela biso kamera aboyi te mais toyoka mbutu na INC kote oyo mosusu aki korepresente kote CG c'est-à-dire eza ndenge omoni teke no boyamba badesida ya INC la dynamique ezopesa mpe mbutu non écoute bino bozo confondre plateforme wana dynamique plateforme ya dynamique ezoyamba na motu ya liboma na motu oyo atekaka ndunda c'est-à-dire nalobi boye oyo aza teti oyo aza orgueilleux oyo aza meme soki oye kaka mpo na ekolo tu peux être fâché contre monsieur Amis osiliki olobi réunion wana na kokende te jour wana oboyi koya na réunion c'est jour wana okimi dynamique non oza na kati ya dynamique c'est bango nyonso baza na kati ya dynamique non bango nyonso baza na kati ya dynamique soki bolingi botuna par exemple eza leadership ya présidentielle botuna moto aza na besoin à la présidente de la République, c'est tout à fait normal. Merci mingi mwana mboka Messi Kibundi la masolango ekomi elengi. Aho bozali koloba dialogue toujours pour ça. Manda pe dans quelques mois 2 ou 3 4 mois aussi là. Au moins que glissement bozala koboya. Yango bokende tout droit vers glissement. Non. Oyebi, et moi, ils ont combien de jours? Ils ont 30 jours. C'est beaucoup. Ça va vite. C'est beaucoup, madame. C'est-à-dire, ils ont besoin na kati kuna tokei po soki ekoumela ba intention siko ekomi. Lokola bato mosusu babandi ko démissionner encore ba kota na dialogue pour ba ministre. Non. Je vous dis que eza problème moko kuna d'abord transition ekosanate. Problème on a tokoloba ndenge nini tokorganiser ba élection ndenge nini ekotambola na ndenge nini ekoleka toza na police ya monsieur Kabila il faut toyeba bakosala ndenge nini na bakende wapi na tokosala na bango nini toza na armée ya monsieur Kabila tokoyeba armée ya monsieur Kabila puisque c'est la population te na police tokoyeba bango ndenge nini tosangisa bango ndenge nini bakozwa oyo mayele
mpo bazala bana mboka oyo bazosalela ekolo mpona kosalela individu te nde yango wana masolo toza na yango wana ekozala biloko wana ntango tokei eza bamotion ya arme ya polise na ya ye moko Kabila façon ndenge nini akotika pouvoir na ye na mutu oyo akoremplace ye oyo bakosechange na ye azala na rankine ya président Kabila te. C'est ça le problème. Nde eloko tozoluka pisi biso toza na besoin Kabila soki alongwe na pouvoir atikala avanda mutu nyonso yo ozalaki kingandi lungwa wana sikoyo okomi boye avandi calmement ça va déranger ete. C'est ça notre position. Alors biloko nyonso wana baninga na biso ya majorité nde bazoyoka biso te baninga na biso eza lokola tozokende koarrache biso balobaka il faut koarrache pouvoir non tokoarrache pouvoir eza ya yo te pouvoir eza ya peuple mais bazoloba arracher le pouvoir non ça c'est quoi ça ça me dépasse quand moi j'attends comme ça alors nde yango wana il faut koyeba toyeba ndenge nini tokoki kosala na bango tozokende na bango malembe omoni toboyaki badialogue wana question wana okozenga c'est tout à fait normal puisque toyebaki yango te eza na batémoin te eza na nini te ezalaki dialogue balinga batiela biso babourgmestre bagouverneur banini bakoti wana bakomi kopesa baconfusion tokende na bavote babandi kovote kaka teke bavotaka ozomona nde yango toboyaki mais lokola ekozala na batémoin baza kuna na kati ya communauté internationale madame wana toza na baassurance mais c'est amisi andimi dialogue baassurance na bino oui tondimi boza na baassurance mais boyebaki olobi pouvoir baarachaka te eza nde peuple moto apesaka mais peuple pas otalela bino parce que pouvoir aza na baopposant na ye il faut dire qu'il y a les opposants de Kabila na les opposants à Kabila donc baopposant ya Kabila na baopposant oyo mpenza ya opposant ya solo opposition à Kabila na opposition ya opposition omoni Yesu atambola na badisciple na ye kasi moto atekaka Yesu ezalaka moko akati ya badisciple ka pe bino nde boza wana inquiétude eza nini ebele baolenga devant babillet vert madame naoki koloba bosolo biso bato ya opposition toyebani tozalaka na liste oyo ya mibale wana tika nano biso oyo ya opposition tozalaka na liste ya bato nyonso basi bazwa mbongo somoni par exemple Pierre Numbi était conseiller spécial il y a chef de l'État aujourd'hui il est dans l'opposition na kati opposition azali ayebike mutu asi ayepa nanga na butu mutu asi ayepa nanga na butu kozwa mbongo alors eza biloko kobomba na te c'est pour cela eloko nyonso ezalaka na suka kozwa mbongo butu fait des comptes lelo toyambi mutu wana na kati opposition tokodenonse nini tokodenonse nini ye azwi mbongo epai Kabila afuteli bana na ye minerval asombi mutuka yakomi bien. Non, président, parce que il y a moi non, président, Ozo Kambama B, il faut vous dénoncer parce que président Arthur, pas que mon président 1 million. Mais bien, journaliste vous avez apprécié pour apprécié pour Thomas Mambo na sukabino. Napesi bino muke mutu nyonso oyo asi azwa mbongo ate epai ya mwandu simba mutu nyonso asi azwi mbongo ayebi ndenge toza na dynamique na opposition en général toyebani obomba esko abomba lisusu ozobomba ye po abomba lisusu te akobomba lisusu nde yango azoloba tozoyoka ye te akoya mwasi totali ye toyebi bango aza na mutuka na ye na mbongo na ye non aucun jour soki balobi kaka wana komona dialogue yango mpe ekufa opposition nyonso ekei non partage ya ka biso tokotika tokende na délai constitutionnel ekopesa avantage plan oyo biso topesi eza Kabila aza na bato na ye 50 personnes Tshisekedi ye mpe aza na bato na ye 500 personnes ok madame ntango tosangani kuna tolobi ke pisi bato babundaka ezalaka nde politike ezalaka ni société civile te nini te ezalaka nde politike babundaka alors ndengo tolobi lokola biso tokobunda biso nde tokende na mayele na biso oyo ya opposition topesi bato ya pouvoir mpe barépondre biso après tosali conclusion ekozala bitumba te eza makambo dans 2 semaines 3 semaines on peut terminer ça
c'est une question de volonté politique. Alors madame. Vous pensez qu'après les dialogues, au Kambabi Soti, tout ça, l'élection crédible, dialogue au Bokokota Oyo, assurance. Mutuango na constitution au côté là. Non, parce que ça peut arriver en politique, c'est son enjeu à pouvoir les années à non, madame. Toza na mboko oyo, toza na constitution na mibeko na biso eza na kati ya constitution. Non, bazo sakana mais c'est la fin. Ezalaki pouvoir na. Non, écoute madame. Omoni madame, eza eloko moko nazo kabo. Omoni tata to bande ko tanga, toza na examen ya lelo boye na boye. Okoye koyebisa maître na yo lobi ke non lelo na kotanga religion te na kosala examen ya mathématique non ezaka bongo te alors bango basakani na tana bango ya mandat osomona bazolekisa yango pamba mpona kocréer rébellion ya balukuta kocréer bato basalaka boye kocréer bato kocréer bamakambo ebele or que vous passez le temps et puis même président Kabila na batika kalme te atawa Tshisekedi asoya boye babasi babandi kokosa attention il faut tokengela ennemi akokota awa ennemi donc baza à l'aise bazoluka ba stratégie nyonso bazolia yembongo Kabila mukolo ya kokanga mbongo wana oye na makambo ovandi kaka ndenge oyaki na yango ozangi na transport ozangi na carburant nde mukolo bakonda koyebisa vérité de façon ba démissionnaire François Mambasiko a démissionné à idée na ye pour akende okota na concertation et nanani na dialogue okote la yango wapi. Et ce qui se dit là, ce qui se fait dans le monde. Il y a ce qu'on a dans le dialogue en croyant que a coupé le ministre à budget. Si vous avez passé par mon élie en moyen, gouvernement n'a pas de transition aux alatés. Biso tokende na lombango na na biso etienne Tshisekedi yepe akutana kana ba tête nous tous ici tous allons na tokoloba na ye eza dialogue moko eza boye ka de charge na kopesa ye eza boye oyo MVD nga na koremettre yango na maboko na ye c'est-à-dire eza boye biso tomoni boye na tokeye na yango pendant 40 jours esili à rejoindre bina sali mabe non la constitution toujours à rejoindre banani na opposition na Uganda lipa ezalaki kuna akendeki na Égypte yake kuna donc partout esika komona lipa il faut alanda kaka c'est honteux ça hein c'est honteux et puis alobi na bino ke aye na opposition. Non, il n'a pas encore dit ça. Non, ça lui a l'opposition a démissionné démission au régime ezalaka ndenge nini. Attends, je vais vous dire. Mais il est de l'opposition malgré qu'il est là-bas. Non. Moutounaye a poste dans l'Assemblée nationale en tant qu'opposant. Moutounaye. Il appartient à François Mamba, il est opposant. Na groupe parlementaire. Non. En tant qu'opposant, il a un membre dans le bureau de l'Assemblée nationale. C'est ça. Tu as vu la formule là. Ceux qui va bendi moto, opposant, mais il est dans la majorité. Puisque le lingo est bien, ceux qui postent vraiment, bazo pesande opposant, bazo kasi fayulu le rôle a démissionné, bazo fayulu va pesier poste. Merci président, tous ont évolué, tous ont gagné respect. Président. Total ceux qui a solo et ça François Mambasaka na kati opposition. Bosiko biso ba opposant to senga ngo joie yango pesa ngo fayulu. Président. Tous ont un cadre de respect à la constitution pour l'endroit pour le bas, on est vraiment sûr que dans les délais, Kabila a aussi qu'à pouvoir dans les délais. Après les 19, au cas où Kabila a dit pouvoir T, et là on y est ça la malamboka. Ce qui a dit n'a été après les 19, tu bien respect à la constitution. Mais au cas où, qu'est-ce qui arrive? C'est là pour le peuple azotal et la ville. C'est là pourquoi Etienne Tshisekedi avec nous autres, tolobi tokende na élection. Biso tozolinga monument na Congo ya démocratie ezala. Tozana premier monument oyo bande ko créer biloko na CD Tshisekedi. Lelo à se réjouir na ba penser na ye na ba idée na ye. Il y a maintenant Kabila qui est venu, le fils. Pas le père, le fils. Le fils tangoye aye kondima avec les 4 vice-présidents des groupes rebelles à Sangani Nabango, à continuer à y conduire maintenant tout qu'il y a élection. Ce n'est pas chose facile. Animer l'élection. À tous les monument Tshisekedi na monument ya Kabila.
Ce sont des monuments. Il faut qu'on paye. C'est un grand pays, maman. Et ça, après. Parce que passé pour présent, monument président Egoyaka, les lolobi mutuna allié bien té. Peuple na allié bien té. Madame, tozolo ba makambo ya démocratie. Mobutu azaki na démocratie te. Président, Mobutu, zela na zo ebisa yo. Période ya Mobutu wana ezalaki dictature. Ozoyoka madame. Parti politique moko ebande ko fonctionner te. Seulement ya kufungula ngo na 90. Obiso nyoso toyebi. On a 97 bamemi ye babandi guerre. Tina ndenge eye komema ye. Na makambo toyebi yango. Alors il faut topesa ye pe respect, c'est un président de la République. Bon, alors oyo tozolo baba oyo mibale. Tata oyo Tshisekedi na mwana na ye oyo. Na mwana ni Kabila. Kabila. Ndengo tozolinga bakende mabete. Puisque Kabila lisusu aza na papa te, papa na ye asi akufa. Tshisekedi nde Tshisekedi. Bayokana te papa na mwana ngo. Bayokana te. Puisque aza mwana liboso peut-être nde yango bazoyokana te. Mais mwana wake konza papa te selon papa ndenga lo. Te sikoyo bayokani. Somoni azozonga. Azozonga bazoyokana. Makambo biso tokoloba te transition ezala président Tshisekedi aleka comme président akubimira wapi akotela wapi. MVD pensé boy. Yoka sikoyo biso. Point de vue MVD. MVD pensé boy. Kabila reste. C'est-à-dire na kati ya dialogue. C'est-à-dire puisque tout le monde même président du Sénat a le pouvoir de ayawana. Ou bien mutu soit parachuté comme président de la République à transition. C'est-à-dire Kabila reste période puisque nous avons 6 mandats. Tout ce que dans dialogue aussi la fin mandat na ici là. Alors tant que dialogue est ici déjà, tout ça va makambo sur la CENI pour te préparer l'élection. Kabila il est là. Maintenant to bandi siko biso nyoso ba koro to kuzwa yango kuna pisi makambo minene za ya CENI. Ba koro to kuzwa kuna. C'est pour ça que nous avons besoin de la communauté internationale. Na zungu wana ya CENI entre to kusisango avant que Kabila asisa mandana ye. Vous pensez dans 5 mois qui restent? Oh maman, au mono biloko nyoso eumela ka ezalaka nini? Na zo ebise. Conseil ya nani ya conseil ya nani ya États-Unis et ça la makana combien d'états bato baso contrôler le monde. Mais il y a de la volonté politique. Ah c'est ça. Si ne yango tolobi toboy ba oyo ba gouverneur ba société civile banani totikala kaka biso moko na bango en face. Ekokende mbangu madame Bokokamo. Bokomona kena batuana eloko ezangaki vraiment ezalaki volonté politique. Tokokende na ngombango komona ko nzamba bomba biso tozonga susu ko tuna question malgré pesi. Mais bato bakufa kaka soti koyoka kena bene lisusu bato bakufa. Tokufate biso to vandi no lelo poto bomba ba image oyo to yesu ko tuna ka question to suki wapi to komi wapi. Mais au pesi pe réponse te. Yanine après les 19 au cas où alongwe te bino ba. Ndengo na koyebisa yo. Chité non wana politique la Nixon. Lobi mini rassemblement dynamique soutien force président Kabila Kabange a yebike les 19 azotika pouvoir est aussi là les 19 OK et ça décembre OK a okende tina janvier puis janvier on a débat prêter à serment au moins occasion de repasser ça c'est-à-dire biso na jusqu'au mois de janvier tu veux progresser même jusqu'au mois de février. Un niveau progressé. Non. Zelana ebisayo. Wana eza avis eza ba débat tozo sala na kati ya rani. Puis to boyi mutu mususu aya. Ozomona mutu mususu yuko ya lobi 3 mois 4 mois ba kaka Kabila wana bandi ko pesa simana ye ko chaye moto po atikala. Ozomona alors biloko wana biso tozo linga ngote. To yuke nomoni janvier wana ndeza la président faut prêter serment. Avant janvier, on a tant que na mois de novembre déjà, on a déjà la solution. Oh, il y a CENI, madame, au moins, il y a sa volonté. Au moins, il y a CENI à Zokosa Kosabato. Et ça, il y a une semaine, 2 jours. Hein? La quitte électorale, l'union soit ici, il y a au commun la quitte électorale, il y a Kabila peine majorité de la oyebe élection ya tour ozotia moko pa ezobimate bien na télévision lukute ezate bango batika kala
na bananga ndenge baza na bango wana mais communauté internationale a décidé okomona ndenge na kosurprendre. Merci mingi na zui réponse te mais boy ba ke peuple. Réponse ni no zui. Obimela bino mukolo ngo soki Kabila kete peuple. Na lobi boy. Le 19 décembre tozo kota na dialogue, OK? Soki bango bandimi. Parce que biso tozo kete na dialogue n'importe quel dialogue te. Selon résolution, il y a Nations Unies 2277. Voilà, 2277. La liberté, prisonnier politique. On peut parler de prisonnier politique, prisonnier de droits de l'homme, ceux qui des droits communs. Non, tika bango. Terme, tika bango. Omoni batwana baza batumoko na ebité bazoluka nini. Mais eloko na kosenga to ko pardonner bango. Ce sont nos frères. Bakomona opposition ezaki na batumoko dynamique, batumoko ya bwanya. Puisque biso to pardonner biso tozo jouer pouvoir oyeba ke janvier février pouvoir eza na maboko ya opposition na kwa ko lukona cabinet oyo ozala Nixon ya solo mona mboka toka masolo awa keno Jeval au panel dialogue au ba chef coutumier mais to bosali kama moko bana beni bazo ko chaque jour on a vraiment beau sanyango zaka dialogue Jeval au bona boy bana beni biso beni tozana président ya parti oyo aza wana comme président azosala secteur ya beni président ya section ya parti politique aza wana apesaka rapport eza pasi beni oyebi ke bamilitaire wana bakotaka wana eza bamilitaire na biso. Ce sont des Congolais bien formés. Baza na ba matériaux de guerre, matériel de guerre complet. Bazolatisa bango kitoko makasi bazwi bateni ya lukuta lokola ya batu ya Uganda, ya rebelle Uganda nde surtout bazopesa puisque pour le moment va changer système ya kopesaka batenio ya Rwanda basi va changer mikolo système bazokota siko na teni ya Uganda mais teni moko ya sikate ya kala emona na lokola eza ba rebelle o ya Uganda o baza kuna nde bazoya kosala bande kuna biso propre nde tozobomana pona nini est-ce que mais c'est régime ya Kabila. Non, Kabila est responsable à tuer. Mais moi, je vais commencer à le condamner chaque jour. Je ne peux pas cesser. Un président de la République n'a pas chaque jour. Osana la police, n'a condamné. Ngalelo, nanda qu'on a un problème et salami, va condamner de Mokolonda. N'est-ce pas? Non, comme il s'appelle madame. Nazo besoin de makambo ya solo. Parce que pona ngai ya misi na ko condamner président. Dans le mal congolais puis eloko esalamaka madame il faut ko lekisa ngo. Ozomona eloko esalamaka tous les politiciens babanga ko pesa charge na Kabila. Mais balobaka ngo pembeni. Alors ce n'est pas bien. Il faut le dire comme ça. Mais la diaspora va obéter l'homme à beaucoup. On va le candidat à toi. Non. On va venir que Kabila ndem tazobo misa batuana. Mais on va le baka kaba Rwandais. Mais non, quel Rwandais a koya ko bomba bat. Quel Rwandais? C'est Kabila lui-même. Quel Rwandais? Moi c'est l'année na silence parce que bazo inculper ma sœur na ebisayo na dialogue ya ngonde eloko yango ezotinda régime wana Kabila tokende ka dialogue. Poso bon pona bango bazokanisa en dehors ya Kabila tant Kabila kokende tous les Rwandais bakobenga na bango ba Congolais bakosorganiser bake okota na Rwanda non jamais biso tozana barankini te biso tobotama bongo te bango kuna nde bazakana babiloko wana barankini biso tozana babiloko wana te biso président na biso abimi tobeteri ye maboko to s'organiser première organisation. Et ça d'abord quand on a pays frontalier, oh il y a République démocratique du Congo. Relation nini oh régime ya Kabila atiki.
tozongisi na bango relation ezala kitoko ba Rwanda, Burundi, ba Uganda, ba Tonyoso, ba Angola, tout ça relation ekomi ba intérêt na bino ezalaki non biso tobandaki kuela bo nde kozala musala ya liboso soki nga nazwi chance nazala ministre de l'intérieur ezozolanda madame nde eloko ya liboso wana mpo toyeba bato oyo ezalaki nini ekomi na baarchive ce sont de brillons on laisse on déchire bon tolingi sikoyo tovivre bien ndenge tosalaka non yango en avance pour bazala bonne relation na non bazana ba palpite puisque bayebi bon eza bato nde bazotia bango bato bazana kati ya gouvernement nde bakosaka ke attention biso soki tolungwe bino bamindele ayo bozoya biso soki Kabila akei Rwanda kuna bakutumba nani akutumba yango lukuta nani akutumba yango. Nous saluons votre courage de dire tout. Non, je te dis, nde biloko wana ozomona na babeni tout ça. Et ce régime nde ezoboma bato wana. Ezoboma mpona koterroriser bango batika baespace. Somoni ngai na ye kokuta bazoloba ke no Rwanda zwi 30 mètres. Est-ce que yo omoni 30 mètres ezalama frontière 30 mètres. Il y a solo mwana mboka qui bundi la présent. Kuna bakongole bazate na frontière wana bakongole bazate eza 30 mètres. Omoni lukuta eza malamu te. Lukuta eza malamu te. Il faut koloba Rwanda occupé autant de kilomètres. Eza ntango koloba bo biso nde toke konana sikoyo na parlement na biso nde kotomboka pona autant de kilomètres wana. On va kelo ba 30 mètres. Bon, ça va 30 mètres, on va sur la mise de neto compter papa. Oui, papa 30 wana, que ce que ça 30 mètres. Mais tu as vu le Wandé wana. Au moins, les abiros moko ya Sony. Les abiros moko ya Sony. Quand la communauté internationale, le cola, mokolo, ngana sina yoki madame. Ngana sina yoki, bato bazo lo bake, bazo kosa, Kabila soki akei, baronde bakuvanda te, eza lokuta. Eza biloko ya lokuta. Bakovanda te basa combien mobutu asalaki na bisenge mana bavandaki ti ntango na ye ekoki akei oui et puis pour le moment démocratie il faut payer s'épanouir nani na baétranger oza na boye na boye toza na constitution na biso botakisaka ta population yango bato oyo kutu groupe wana bamende il faut batanga mpe constitution yango batanga mpe baloi ya baétranger étranger lelo soki alingi azala congolais nani akoboya mpisi eza na kati ya constitution ake kuna na parquet na justice ake asali badéclaration na ye topesi ye où est le problème sikoyo bango bazokosa soki groupe bamindele baye bosala tension oyo mpe population oyo soki botiki kaka Rwanda kuna batumbi yango non c'est pas ça wana eza lokuta madame na révélation président au Nixon na question nous tendons pratiquement à la fin Kabila akende bamindele toza na problème na Rwanda dialogue akende kaka c'est okende kasi ya boy te ya lobi ya solo mwana mboka misi kibundela au PC sango partout dans le monde balandi biso bana Washington ba combattant pour les émissions ba combattant ambo les émissions ba combattant na ba combattant et on to banga na so ba zénité et on to tuni binelo ni ewoya émission ba combattant partout aucun États-Unis au côté maman Songa Mbele azolanda émission au côté maman Congo a Hollande président papa Godemba na kati ya Hollande Godemba na kati ya Hollande avant ça ma solo pour na émission pour le président mais c'est pas ko panzango partout pena kati ya Londres pasteur Sylvain Kaninda ye kotunde mokonzi ya émission yango siko message nini opesa bango bana mboka bazobanga kwa na mboka na bango moko bino assurance nini opesa bango nyonso surtout nane Daniela Victor a certes na kati ya Bruxelles Daniela kuta bibo ça na bino na so to yete so bayebi yango ba Roseline Mbombo bayebi yango bon omoni kaka ndenge bazobangisa barwandais na ndenge wana bazobangisa badiaspora ke boya te bakutumba bino bakusala boye na boye Congo eza ya bango Congo eza ya biso nyonso ozomona mais problème tango ozosalela pouvoir ozosalela pays na yo il faut koyeba ke un jour je dois quitter
il faut ezala na mutu na après la présidence il y a une vie c'est la première culture le quoi la première culture bon eza problème ya culture puisque mutu nyonso ata lelo président na biso garant de la nation Joseph Kabila ayebaki te aucun jour qui a kozala président de la République. Personne, c'est par accident, puisqu'il y a un maître à guerre, lui c'est un militaire formé. Akendeki Belgique, yo qui a la politique, qui a la Belgique, na bakere, ceux qui voient besoin de voir. Na ba Chine. Alors c'est comme ça. Mais il y a wana eza ko beta masasi, ayebi ba plan nyonso, ayebi ba technique nyonso. Alors c'est comme ça biso to lobi na ye. To respecter to na dialogue, abanga te, babangisa ete. Ndenge babandi siko lisusu kofinga Tshisekedi. Na sina moni babandi ko changer ba parole. Babanga te, to solola nanu. To solola nanu, bayoka ndenge ekozala. C'est tout. Merci internaute ya www.congolokolenews.net na Congo Direct Info to komina suka ya masolo na biso ya politique tozalaki na esengo ya koyamba président Arthur Amisi Kibundila président ya mouvement de développement c'est ça mouvement de développement pour les volontaires les mouvements de volontaires un mouvement des volontaires pour le développement voilà bomoni Arthur Kibundila lobby sans embâche ni faux fuyant bolinga bongo alobi nyonso na poisa abangi te bozwa o amalamu borozwa o pe borozwa te bozongisa mituna tozonga lisusu komona ye kimia boboto o mabota mabino tokutani na émission mosusu merci président Arthur merci madame merci